L'honorable Zachary Bababa Soué, les mollahs de la presse congolaise. Happy birthday to you. L'honorable Zachary. Étoile 144 dièse. La série n'a pas coquille. Na vendre la monnaie na église. Ah, abonne Sili. Bodo. Chérie, Nana Koufi. Ngande na Koufi. Tala écran. Calme-toi, chérie. Je vais renouveler l'abonnement tout de suite, ici et maintenant. Nani, na magie. Mais non, na Orange Monnaie. Orange Monnaie. Eh oui, pour vous réabonner au bouquet Canal Plus avec Orange Monnaie, c'est très simple. Composez étoile 144 dièse, choisissez la devise, dollar ou franc congolais, sélectionnez l'option 3, Canal Plus, puis l'option 1, reconduire mon abonnement, tapez ensuite votre numéro d'abonné Canal Plus, saisissez les 5 derniers chiffres de votre carte Canal Plus et pour finir, entrez votre code secret Orange Monnaie et vous recevrez un SMS confirmant votre réabonnement au bouquet Canal+. En tout cas, Orange Monnaie. Et ça la gagne bien. Rendez-vous vite dans un point de vente Orange pour ouvrir et approvisionner votre compte Orange Money. Salimaki na CPRK ex-prison ya Makala epai wapi ba prisonnier ba rondaki hommage moko mérité na Papa Wemba 100% star botala ngo na édition ya lelo lundi 9 mai 2016 mbote mingi bana Kishasa mbote mingi na mokili mobimba na yebike bobongami déjà po bolanda lingala facile journal télévisé oyo bolova yango avec impact na idéologie to fungo l'édition ngo pona webisa na bino kaka ke na Assemblée nationale ministre ya ITPR Fridolin Kashweshi a répondaki na question orale pona makambo etali eta ya banzela ya République démocratique du Congo ndenge zali ya kobeba makasi Dadinzazi azalaki sur place. Bozo ba détail. Question orale avec des bandes ezalaki posées par le ministre ya ITPR Fridolin Kashweshi na makambo etali eta ya banzela ya RDC ndenge zali ya kobeba na question orale ya honorable député national Pasi Zampamba. Na présence ya président de l'Assemblée nationale le charismatique double brassard honorable Obe Minaku na ba membre ya bureau bondi milangai ke plénière ya lundi 9 mai 2016 ministre ya ITPR ayaki ko répondre devant ba députés nationaux. Côté na ye ministre asalaki état de lieu ya banzela pe ba pont depuis 2012. Alobi ke utilisation des ali mabe mingi pa ya population yango banzela na ba pont ezali kobeba boye. Abakisaki lisusu ke ba partenaire bazali lokola Banque mondiale, Banque africaine du développement, pe Union européenne. Donc 57% ya misala avec impact na idéologie. Musala o asalaki. Lelo ekomi comment ba difficulté zoma na banzela ezokufa. Comment yé mtu azaki initiateur y a pas grand travaux wana. Ndaza na ba idée moko makasi bongo. Bonne volonté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui azomona nsusu na terrain. Na ba chantier, na ba bulldozer, na ba bêche na ya musala. Yango tozo senga na ye. A récupérer confiance makasi azaki nango pour misala ya balabala qui constitue pratiquement développement en boka amekasuko bundaneti depuis kala po ba balabala ezonga Tala
souci ya ba députés nationaux ba élus du peuple ezali kaka ke état ya banzela ya RDC ezonga kitoko ba oyo pe bebi ba bongisa yango rapidement et puis lisusu ndenge ministre ya ITP abakisaki ke ba kopesa ba baki na ba province nyonso tout en fait que population ekatisaka mo ba rivière na bibale misusu avec impact na idéologie ezalaka nde boye. Tant que ville province à Kinshasa pour nous rapidement na parquet y après à cour d'appel ya Lubumbashi pour nous bisana bino ke bayokaki Moïse Katumbi Tchapu et mokolo ya lelo pour na dossier ya ba mercenaire awa na mboka na biso lobby lingala facile kozongi lango avec force et détail na basango mususu boye bake soko komi na direction ya asosa na commune ya Bumbu ko comprendre moko ke nzele za ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Ba détail nango na reportage ya leader ya Kalunga Benjamin Panzu na BG Manda tata libandi munene ya pembe. Révolution de la modernité visant cher na chef de l'état ezalaki kitoko po ezaki kokende elengi tango basalaki makadam kobanda na boulevard triomphal na commune ya Kasavubu ti okoma na avenue Ngiringiri nzela joli kitoko kasi ya kokamwa ke misala yango esuka kaka awa posoko bandi awa na avenue Ngiringiri ti okoma kuna kota likolo nzela oyo elela fwenfwe na niveau moko ya kosakana te, c'est-à-dire mabulu e bukana nzela ezali mabe pe impraticable ya nyama na bamvulo ezali kobeta mikolo érosion ekomi koya na niveau ya liwa potala ndenge zo bukana bato ebele koto oyo bakolela bamapango na bango pe nzela oyo ekokoma lisusu mabe makasi. Érosion comme biso monene ya liboso balipanga bato donc moyen te yango na pato osenga bino bakonzi osala tout oya kobongisela biso nzela awa donc asose ebebi bakamio ezoleka na pasi bamoto moyen kaka te donc asose ebebi awa snel bakamio kolekela ndenge nini biso mpe tokoleka ndenge nini wana posa gouvernement abongisela biso nde nzela oyo asosa ezala bien asosa eza direction moko boya makasi bukumesa bumbu komina bumbu kenda sango bobongisela biso te asosa bakamio ezouta ipene ezosala mbuteyage ekotaka na manifeste ezokende ti na lando ekoti ekei sikoyo biso awa libuku boye tala érosion esalami biso tokosuka ndenge nini soki ye bukumesa monike aza incompétent na mosala na ye oyo aso kosala batiki en tout cas bakonzi oyo bozali kotala makambo etali banzela botala nanu nzela oyo ya sosa ndenge ebanda kitoko kote ya boulevard triomphal kasi esuka awa na avenue Ngiringiri population balobi ke boni bozali kosundela bango surtout mingi ya commune na Bumbu po kobanda awa na avenue Ngiringiri ti na maison communale ya Bumbu kuna na kati nzela eza mabe makasi érosion ezali koya malembe bosala quelque chose de façon que bango pe bazala na nzela ya kitoko tolobi. Na direction ya Chaba na commune ya Bumbu accident de circulation moko et salemaki kuna ba détail nango na reportage oyo ya lingala facile. Masu wa esema kase na libongo mutu kape esali accident kaka na munoko ya ndaku elingi koloba ke karu oyo bomoni eye awaboye euta kinde lufu. Chauffeur akumba na ye asala nyonso ya kozonga na ye na Kinshasa akoti pe Kinshasa ngo déjà en tout cas esali pasi soki pe ezalaki fatigue to nini eyebani te mbala moko aya atuta mutuka oyo pe aye kosukisa ngo awa na kanifo pasi pe mawa lokola azalaki ye moko ndenge bayebisi biso bandeko bazalaki nzinga bapia bayiba nyonso pe chauffeur yango na pasi bandi koniata ye mosekwa awa toza kosola boye soki pe akufi to azala bomoi eyebani nanu te. Chauffeur on otambusa bakamion oso bayibi kode ya route te na yebi atamona ba vitesse moko eza impossible yebuta uti ni voyage azoya me bakomi na nzela wa atamolaki ne bien tiako maboye me akomi kana Kinshasa wa accident boye ya grave boye na tomona na kambo fort akota libulu pe auti ne lufu badozaka mosala esika mosala nde esika akozela kwanga il faut bazala na maîtrise bazala shosho so bazozala shosho wala nde azobebisa mosala awa penza tokosenga kaka na bandeko soki mutu asali accident quel que soit le cas azala na faute ou pas il faut koede mutu mais akozwa mutu na pasi kobanda kobeta ye ezali malamu te lisusu pe na bachauffeur
malembe po masuwa esebaka se o libongo excès de vitesse okoya komiboma pamba lokola mutu koyo ekesi koyo na libakala. To continue journal na communiqué oyo. South Africa Airways SAA na mukusi bazali koyebisa na public ba voyageurs bazali sous na besoin te ya visa ya transit aéroportuaire pour na kolekana par Johannesburg vers ba destination na bango nyonso na mokili. Pona yango balobi pe lisusu ezali pe lisusu particulièrement pona Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland pe Zimbabwe. Bango nyonso bazali ba pays frontalier ya Afrique du Sud. Donc connexion à partir ya Johannesburg ezali ko salama na tamoko record. Pona ba renseignement nyonso bandeko ya South Africa Airways SAA basengi na public nyonso ba contacter agence ya voyage oyo ba mesana ko kendele tope bureau ya SAA oyo ezwami na boulevard du 30 juin na Gombe. Isalami na Kinshasa le 7 avril 2016. Lingala facile journal impact na idéologie et mituni ba question pona nini awa na Afrique soki papa kufi eke atiki héritage ya solo na simana ye mbutu ekotaka na ndenge ya kosakana te quelques kinois balobelaki yango na micro ya David Bolafa Leja Musketi. Bisona ba africain jusqu'à aujourd'hui nano to comprendre nano ba responsabilité na bisoté. Tango mobali ya bali moi c'est que ça libota na ye. Ba bien na ye bato bako hérité yango ezali nde foyer na ye bana na ye l'état pe na kata mboka asa mibeko ozo sala ki protéger bana na ba bien ya papa na bango fo ba hérité ba bien papa na bango en vie et c'est que asa la testament na ye a légaliser yango à niveau l'état a énumérer nombre de bana oyo na bango na aboti hors du mariage na aboti na kati ya mariage faut on a kati ya testament na ye testament la légaliser officiellement na l'état yango pe tozo senga batata mingi so aboti na libanda ta azobanga mama mais a luka moyen ya koyebisa mama ke ndenge eza boye naza na bana bon soki mpe alobaki te mama wana ifo azala compréhensive po bamama mosusu bakosa ke aza mwana tata wana te mais comme moto akufi amoniki azalaka babien ebele aye kokosa mais soki avocat aza wana ayebi ke boye na boye en tout cas problème kozala te po bana libana bazala na même droit ke bana ya ndako il faut koluka kozala na avocat na yo koyebisaka ye makambo na yo nyonso ntango oza na bomoi po ntango yo kokufa problème moko ekozala te bato nyonso to bazosala biloko wana bazobanga nano nzambe te puiske biloko nyonso to esalami na mokili awa biso nyonso to toza bato kokufa tokotika yango to eza na ntina te soki bomoni ke moto akufi azalaki na bamoyen na ye bana oyo batikali obe bandeko boyeba ndenge nini bokosepartage ndambo mpo moto nyonso to abimala miape soko yo papa ozali na mwasi na yo moko oboti na ye bana kaka wana je crois que tu auras moins de problèmes na makambo te héritage mais soki ekomi ke papa azali na mwasi à gauche azali na mwasi à droite bana wana mpe tout ça balingi yango nde ebotaka bakonflit mingi na makambo etali bahéritage soki moto aza na babien na ye ou soit amoni ke akokufa na ye atika testament parce que na nsima desordre esalama te. Ndenge tolobaki na batitre ke ba prisonnier ya CPRK ex prison ya Makala bango pe barondaki hommage na musicien munene ya mboka na biso Papa Wemba bozo d'abord ambiance o erenyaki avant cérémonie Benjamin Panzu leader ya Kalunga azalaki wana bozo ba détail. Il était comment bien rasé, bien sapé, bien parfumé. Wana maloba ya Papa Wemba 100% bakaladi ya Kuba. Yangonde ba prisonnier ba salela ki mokolo ya dimanche 8 mai 2016 awa na prison ya Makala na stade ya Dour Alex Sed Lex. La loi est dure, c'est la loi. Bondi milangai ke ambiance zalaki totale pour ba prisonnier ba bete ki forme net kaka net te ndire batu ya libanda po ba forme ebimaki awa il faut kolukela ngo kombo ba greffe ya solo ba mikoto ba kroko donc ambiance zalaki totale et bongo tango bakutanaki na ba saper ya léopard baza ko démontrer bilamba kuna pe Barbara pe aza ko sala loko po awe ezaki likambo ya démonstration olati te opolo longwe tango bazali ko sala ba démonstration na pe affrontement public o ezalaki wana na ba prisonnier na ba invité ba utaki libanda donc awa terrain o ezalaki plein à craquer pour na koluka toujours ko vivre événement oyo ndenge nini ba saper balelaki Papa Wemba na ndenge na bango mvuata kumvuata na niveau ya kosakana te tala kutu papa oyo ya 97 ans
ye patikalaki nsima te abimaki wana mpona kodemontre toujours forme na ndenge kaka ya neti kaka neti te. Nyonso oyo ezalaki sous le patronage ya honorable Zakari Bababaso oyo asalaki ke basaper ya baléopard baya kosangana na basaper ya prison Makala pe bamusicien ya prison ya Makala balela Papa Wemba ekumani en tout cas boyende ezalaka eokani. Bozo siko ndenge ba prisonnier ya CPRK ex prison ya Makala barondaki hommage na Papa Wemba na présence ya le député national et opérationnel Zakari Bababaswe et Indaki Mabe. Reportage ya Jerry Goluma Liwanga. Indaki Mabe mokolo ya dimanche 8 mai 2016 na prison ya Makala na CPRK na cadre ya ko rendre hommage na Papa Wemba nyonso o ezalaki sous le haut patronage ya honorable Zakari Bababaswe l'émigrant congolais le député sans frontières. Ondi melangai ke na kokita na ye na prison ya Makala ayambamaki na directeur P chef d'établissement le colonel Kabisa Tade na kokota na bango na stade Dour Alex tala ndenge baza koluka toujours kopesa honorable Zakari Mbote po azali moto oyo abosa na kabango te na tango nyonso. Cérémonie ebandaka te ebandi boyeba que animation esimbamaki na Pegintsasa le terminateur de la presse apesaki maloba na coordonnateur chargé à culture Monsieur Kibonge oyo asalaki mot de bienvenue na cérémonie oyo. Simana Yende directeur pe chef d'établissement colonel Kabisa Tade azwaki maloba pona ko remercier tout d'abord honorable Zakari Bababaswe na ndenge alukaka toujours ko kanisa bango tango nyonso pe a remercier ki lisusu chef de l'état Joseph Kabila Kabonge na ndenge a honoraki Papa Wemba pe a komisie na niveau oyo esengelaki alelama. Pe directeur ya prison pe chef d'établissement a présenté qui Papa oyo ya mukolo ya 97 ans ndenga zali sapeur na kati ya prison. Après wana nde honorable Zakari Bababaswe azwaki pe maluba pona ko remercier tout d'abord directeur pe chef d'établissement na ndenge azali kopesa opportunité alobaki lisusu que a remercier chef de l'état Joseph Kabila Kabange honorable Zakari Bababaswe l'émigrant congolais lokola azali kolela pe renfort na ye Papa Wemba souci eza toujours na motema bayembaki quelques nzembo ya Papa Wemba ndenge bozali komona yoke lokoyo. En tout cas oyo honorable Zakari Bababaswe le député sans frontières asali ya kokanisa ndeko na ye Papa Wemba pe kolela na ba prisonnier alakisi que azali penza moto ya bato pe akokisi maloba ya Nzambe ndenge Bible loba que tolela na ba oyo bazali kolela pe kotala ba oyo bazali na ba prison ezali ya solo boyinde ezalaka c'est que bien ingeta kaka na CPRK ex prison ya Makala indaki na ndenge ya kosakana te pai wapi démonstration ya somo esalemaki entre ba saper ya Makala na ba saper ya ba léopard de la SAP e indaki na ndenge ya kosakana te. Jerry Goluma Liwanga na BG Manda tata ya libandi monene ya pembe bapesi ba détail. Na descente ya honorable Zakari Bababaswe na prison ya Makala pendant que musique ezali ko beta pour ko rendre hommage na Papa Wemba le vieux Muzele Nkuru yeba ke ba sapeur ya léopard de la SAP bazalaki wana babanayi ko beta démonstration avec ba sapeur ya prison na ndenge ya defote zwa siko 6 malto tango azali ko sala démonstration ba pièce na ya che tala prisonnier moko na sima pe teti toujours bien blouson na ya libangala na sima aza ko belela kaka mais siko so ndenga za ko ya tala akangami ba mama pe batikala ke sima te elamba ebetamaki na ndenge alisekite tala ndenge oyo azali kotambola omoni koto oyo tala bien eza nde ya mwasi abeti teni na ndenge alisekite boyebi ke ba léopard de la SAP balataka na ndenge alisekite tala forme ndenge ebetamaki awa na prison okondima te nzoka bilamba ya telo pe ezalaka na prison ba saper oyo babengaka ba léopard de la SAP pe ba prisonnier
basalaki démonstration elamba na ndenge ya deux fois te toujours idéologie ya chungu chungu chenge tala pièce ndenge esambwaki awa ya na ngai tomonaki bakaditoza abimisa bilamba démonstration aliseki te bien na monoko un petit enfant ne fume pas la pipe oza kozwa toujours na bilamba ya cher na nzoto di zwa sikoyo saper oyo bien casquette ya mobutu na mutu metuna kombo bapesa yo ntango po ye kutu atura ba clip na papa Wemba mwana mama nyonso oyo ezali initiative ya honorable Zakari Baba Baswe Chiko Mwambila na souci moko ya ko immortaliser papa Wemba po ye azalaki non seulement grand musicien mais lisusu pe peintre grand mannequin bakisela rappel lisusu saper na ndenge aliseki te po nde apropulsa idéologie ya sapéologie oyo moni na ba prisonnier toujours idéologie papa Wemba na mutu ozozwa elamba nde elamba mobimba. Pona ko clôturer dossier boyeba ke kaka na prison wana na sima ya cérémonie bato bazalaki ebele wana na ba invité bazangaki malobate balobaki na micro ya Jerry Golima Liwanga. Papa Wemba na nzembo ne asuka lobaki matanga pona batu bakolo nango esila raté soki bakundi awa na kati ya prison batu na bazali ebele ba fanatique ne bazali ebele yango na baki baya pe lelo baza pe journée mo mbata 2 heures du temps na bakonzi ya prison pona to le laver beaucoup donc nga nazo continuer ko le laver beaucoup na ko continuer ko le laver beaucoup na zape na besoin ya batu te to za lebele ko le na biso ndenge papa Wemba mo yembaki mama ya mwana na kata matanga babimisi ye mopaya pona nini azipi bolamu na ye na béton ya bilobela fait beaucoup ami yembelaki nzembo wana blessure yango wana na tie instrument jeune babini ya babimisi ba jeune pavillon moko c'est-à-dire à peu près ils allaient 1/10 à prison de babimi ba ye awa pona tokoka ko rendre bango match totikala kaka na ye na parlement mobimba ye kaka ne aka kobwakela biso liso ye kaka kopangusa biso pinzoli ye kaka yaka kotala biso soki ye te mosusu azali te to mokonzi ya mboka soki alingi asunga biso Zakari ye wana est-ce que awa omoni différence entre matonge na awa différence ya te biso toza na bomoi lokola bino libana boleli biso pe toleli pasi ezwi bino ezwi pe biso c'est un patrimoine national qui s'était éteint molulu oyo elekai na palais du peuple biso pe tosali ona ndenge na biso lokola biso ebimaka te oyo biso esuki kaka awa biso pe baprisonnier to remercier mokonzi ya mboka mingi na acte asali aza mpenza papa esali biso nostalgie makasi c'est pas parce que tozangi liberté mais oyo nyonso tu mokonzi ya mboka asali mpona biso en tout cas eza esengo makasi puis félicitation ya honorable Zakari Baba Baswe na oyo asali pour que aya koaccompagner biso na kati ya prison plaisir makasi. Après hommage à Papa Wemba na CPRK ex-prison ya Makala bondi milangai ke honorable Zakari Baba Baswe akitaki na commune ya Selembao na quelques quartiers pour na kotala ndenge nini population ezali ko vivre ba koto kuna ba détail nango na reportage ya PG Manda tata libandi monene ya Pembe na Dadinzazi. Azaka député ya parlementaire pour na koleka na perchoir kasi azali pe député à terrain pour ya Santutoma Buka Mona Buka Kukila. Yenani honorable Zakari Baba Baswe, les migrants congolais, le député sans frontières, bondi milangai que akitaki na commune à Selemba ou makolo avec impact na idéologie et zalaki des fois toujours accompagné na Pichulandu o azali moko ya ba candidat député ya parti Alliance Générale pour les intérêts de la République agir na mokuse ezalaki ngwaku po ba mama ba papa na bana batondaki na esengo ya komona honorable na bango bamona kaka na TVP bayokaka na nsango ba mususu balukaki pona kosola na ye tala neti papa oyo ayaki pona kopesa ba doléance na bango banzela nyonso zali mabulu bakondi il faut baluka basala quelque chose ya koluka kosela bango nzela po soki mvule beti mai tondaka awa ya niama ezosala ba dégâts tala nde banzela bukana moyen ezalité. Honorable Zakari Baba Baswe lokola azali molobeli ya population asuraki eke maloba oyo ekokomela bakonzi na matoyi de façon que basala quelque chose na commune ya Selembao. Awa azali kotambola makolo
ti tango akomaki na mwa wenze oyo lokola ye pe azali vrai kinois yoka ayokaki posa ya kolia kisalaki ndeki c'est-à-dire likayabu na pilipili esalaka mwa eloko na ndenge bakinois awa na ndenge ya deux fois te bien kwanga na mopanzi tango avandaki awa elongo na Pichulandu baza ko développer parce que azalaki accompagné na ba léopard de la SAP et puis na équipe na mobimba na base ya Pichulandu bavandaki pona ko solola masolo elekaki kitoko lokola penzela ngo ezalaki malamu te botala bino mo ndenge ezaki ba poto kasi honorable Zakari baso en tant que kinois kotaki yango ti abimi na makadam pe azwaki mutuka na ye pona kokende. En tout cas population ya commune Nselembau batombeli omoka koswa o continue toujours boye ya kokitaka na terrain pona kolobelaka bango kuna na parlement. Terrible. Communauté congolaise oyo evandaka na Canada bango pe batikalaki inaperçu te balelaki penda Papa Wemba na ndenge ya kosakana te. Reportage ya Nana Mwadi na Fabrice Bagaza. Bango pe balelaki Papa Wemba ekumani bango banani communauté congolaise ya Montréal kuna na Canada bango bapanzaki matanga ya vie bokul mokolo ya dimanche le 9 mai 2016 awa bafandi bazolia bazomela tellement que Papa Wemba azalaki roi de la SAP bozwa sikoyo forme o ebetamaki na ndenge ya deux fois te boyebi mikili esika wapi nzungu ya kolamba bilamba ezalaka awa bilamba ya moto nde ebimaki kobina banzembo kaka ya Papa Wemba boyoka ndenge balobaki. Comme moi loba matanga mbangu na papa na bapaya panzana mbangu biso to bapaya tebe beaucoup venir tout kutani tozaki depuis matanga to ka esangalo on se réunissait ici tous les jours ici de l'autre panza il était vraiment quelqu'un de bon, quelqu'un de grand dans la musique congolaise. Donc mes condoléances quand il a baki la famille na ici na bananani comme Amazon et puis d'autres bateaux de banani nyonso mes condoléances na bango et puis courage fait beaucoup la qui mais balobi l'artiste ne meurt jamais donc c'est pas œuvre na ye to na komona et toujours Papa Wemba azalaki ya mokili mobimba bino moko bomoni ndenge communauté ya Montréal baleli awa na Canada nyonso oyo kaka pona kolakisa ke vie bokul azalaki ya mutu nyonso liwa ya vie bokul ete ya batu nyonso koyeba kofanda na batu. Terrible. Na cadre kaka ya kolela Papa Wemba le vieux musée boye bake ba brasserie number 1 ya RDC Bracongo et Betisa Kibongo groupe Victoria Eleison Mobange na concert et les cas kindenge nini ba détail na reportage ya Fisto Boko les caméramans de guerre. Na cadre toujours ya ko rendre hommage na Papa Wemba le nkuru le roi ya rumba congolaise esengeli koyeba ke dimanche ya lobby le 8 mai 2016 awa na bibwa eindaki na auberge Kabobo avec orchestre ya mwana mboka Joli Mubiala ba betaki barumba ya defote toujours na Fox ya brasserie number 1 Bracongo la belle qualité to monaki présence ya batu ebele surtout que bana poto pe bazalaki na pointe zwa sikoyo la bière citoyenne nkoyi oyo ekanga Kinshasa na ndenge ya defote ndenge ezali komelama avec impact na idéologie tala awa batu ndenge bazali komela yango osombi en famille toujours moi chinchi et ça la kaeloko omela ambiance toujours ezalaki ya defote avec Koina Pointe. Vraiment avec Bracongo brasserie number 1 masolo ezako kende toujours bien lokola ke Joli Mubiala zalaki pe ressortissant ya viva la musique yoka ndenge ba ni ataki bankunga Marie
mariage ya espace oyo Kabobo auberge elongo na brasserie number 1 bra Congo etinda bato nyonso bamelaka kaka nkoi po Kinshasa oyo ezali na mabele ya nkoi ambiance weekend oyo ezalaki makasi hommage na Papa Wemba pe basantaki ke orchestre ya Jolin Biel ezali na frappe ya defote pona yango bana nyonso ya bibwa ya Efobank Mikonga Kinkole Nsele Maluku Changu pe Kinshasa mobimba tala na staff auberge Kabobo epai orchestre ya Jolin Mobile bandoko beta bandule chaque dimanche mutu aratakate po bandule ya defote e bandako bimao nkoi toujours na pointe. Merci na brako nayebi ke bozo la rubrique nabino ingénieur botala boyoka ndenge nini ba congolais bazo réfléchir enfin rubrique ingénieur soki nazalaki ingénieur na liboso na ngana bongisa balabala oyo nyonso balabala oyo ozomode bandi boulevard ti ekenzela ba Congo esa principal munene ya bibale na ngana ngengisa mwinda limia na kati ya mboko oyo emonana ya misato na ngana tia mai moto zo mai na yepo mai ezate soki mbula ebeti te elanga tozaka na souffrance ya mai moto la moto fazo mai na esika comme ça moto ça bien bakabina ko batia ba exposant comme échantillon o bakoya mbula to yebite mboka munene lokola mboka oyo papa esa mboka ko bana boy tala balabala munene lokola oyo eketi ba Congo eko facilité pe ke ti manengo kulekei metal ndenge zali image du jour ya lelo Fabrice Bagazamo Simon na Mongala ya solo solo na Koko Bwana Salomo l'homme de Voka Voka ba proposer bino oyo qui a dit que masano ya kotore bende ezalaka pona ba jeune sikoyo bozwa le vieux mokomboso tata ya ba antumbi ya ndenga zotore ebongo ya boye soki asilisi batora ngo pe olobineke damage eza soute est merci bana Kinshasa, merci bana Poto, merci na mokili mobimba na ebike bosepeli makasi mingi na édition ya lelo lundi 9 mai 2016 et c'est nous ala makasi pa na biso tango te yeba ke bino bato bopona lingala facile bozalaka wana feke boyeba ndenge nini makambo ezali koleka awa na République démocratique du Congo bolandi bino moko na édition ya lelo lundi 9 mai 2016 na parquet près ya cour d'appel ya Lubumbashi ndenge ba yokaki lelo Moïse Katumbi Chapwe pona likambo etali ba mercenaires awa na mboka na biso soki bosepelaki mingi na édition ya lobo pesa merci mingi na Jerry Goluma Liwanga sans hydro yende mutu abendaki nga bote pe mutu amemaki édition ya lelo avec impact na idéologie bolandi pe lisusu na édition ya lelo ndenge ba prisonnier ya CPRK ex prison ya Makala ndenge barondaki hommage na artiste et musicien munene ya mboka na biso Papa Wemba na présence ya honorable Zakari Baba Baswe ngai na komi na suka mais c'est mon ngai ezalaka kaka ke tango na yebaka ke ba fan ya lingala facile bino bozalaka wana feke boye baka penza ndenge nini makambo elekaka awa na RDC to continue kozalaka esalaka kitoko makasi mingi. Super 4 jackpot Louis millions ozodi ozali na chance ya kogagner ba millions na 300 francs congolais ya pamba kende kosomba ticket na yo na point de vente nyonso ya premier loto pona kaka 4 numéros kobanda 1 tina 48 nyonso tout kobanda 1 tina 48 tirage ezali mikolo nyonso na 18h. Vive la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, du loto, du loto, du loto, vivez la vie. Lingala Fassi, l'honorable Zakari Baba Baswe, Lingala Fassi, les mollahs de la presse congolaise. Lingala Fassi, Lingala Fassi, Lingala Fassi, happy birthday to you. Happy birthday.
Honorable Zakari.